africain. Voilà, merci. Bana Congo, Bandeko, tout Bolanda Biso, partout à travers le monde. Tu expliques bien que makambu ya minene zongi na Congo. Makambu ya minene zongi na Congo. Tu opesa na merci na ya Willy Musheni, Code ya mboka na biso. Merci na excellence Patrick Tshisekedi. Qui a dit que na mboko ba j'ai concours to mona ka le kozonga te. Champion qui waka balobi fuka misa tout le monde. 50 pompages. Tu yebi bato baza na santé à 50 pompages na ba oba na santé à 50 pompages te. Alors to landa ki biso moko j'ai concours ndenge salema ki bomona ki ba image. Lelo makambango final nango lelo nde ba remettre bazo remettre bato ba gagner ba kozwa ba dona bango lelo. Champion qui waka, bonjour. Bonne champion. Félicitations à yo, félicitations à honorable Patrick Tshisekedi, félicitations à Yaouli Michel. Les canissi à pompage et autres qui va permettre. L'idéologie des sportifs sans l'association des sportifs qui entre Biso na biso na ipsi kwa nina na ba comédien ba musicien ba journaliste ba jouer là non ba jouer là ba toma ya obi di chef voilà tama le excellent c'est pas tali ba bité ya za moto osuma national ya bité ki wa ka kamo foko voilà si on dit que black peut connaître au salaire ngo ba takicha ça ba sali tout ça to moni masolo ngo na ba de kumbele a poto pe ba sali ezaka kana cadre ya confinement kaka na cadre ya confinement et puis eza façon ya communiquer tout le monde que sport est tellement important dans la vie. Voilà. Dans le sport aussi l'éducation même la chic. Donc sur le monde va tout comme indélé âge à 60 c'est peut-être pas ça la race. Les hommes ça mais ba tout bazwa la makasi balobi na âge ya yambalo ko obligé ya sala ba papa yambalo pardon yaka omeka pour répondre à moi polémique on a yambalo le sous est-ce que kopesa yambalo $500 est-ce que les gens sont obligés kaka bo salisa vraiment pompage bon les acquis obligation ça sport mais si yambalo dans la troisième génération l'histoire à théâtre troisième génération grâce à sport soit ça va sporter peut-être héros facile voilà sport est vraiment très très important bande bonanga ba sportif toujours sur ma idéologie après ba comédien ba musicien on a vu sur Baptiste toujours sur ma scope bientôt là c'est Mutaki l'association des sportifs sans frontières il y a Willy Musheni excellence Patrick Tshisekedi Baoucha le sous monde entier donc tous les sportifs sont aux abonnés sont aux enregistrés. Champion pardon. Ça là son 50 pompages. Pour yo mo rondo luki makako. Yo oza non sportif. Je mettre nga na za non entraîner. Bongo ngande na diriger émission mais on dit sport. Wana siko ozokima ça la pompage mais. Yo okoko diriger na yo émission mais sport. Mais so ko na télé. Sunday. Misana kaka $500 bongo on a betaka si possible. Il ça va $500 na poche. Nga za na motenga na yembo luka. To pesa mo so ya Willy Musheni ndia tia bongo pesa mo valeur neti nga so na beta ki ngesa bien nga na initiative. To zila ya ba sportif bientôt ya on comprendre qui est qui. Donc bande bolanga bientôt ko zila ezo so ngapela place bandaki donc championnat mungo malamu. Na parti a chopo pa ya. Na lobi non na tina chopo mo na wana azana mo sportif. Voilà. Mo na yemta bila ma mala sportif. Voilà. Merci. Alors yamba tout le monde déjà makambo yo monde entier va zolobela lisolo pompage na moment confinement bo balobi le to fanda boye to yo bela ba AVC to fandi trop na ndako idée yaki bande ko bosala ta pompage ata ya mbongo poso balobi ya fele kongola ko sala te to ko na éviter la maximani to ko pesa ya Willy Musheni excellence Patrick Tshisekedi surtout idée à mettre na biso kiwa kaza awa likanisiana ere yaki bomona kya bokono eloko liboso merci mpona public nanga oyo ya mbali oyo oyo balingi mpe babengi ya fridi ka ndenge ezalaka
là on va bien féliciter les personnes mutuelles, on va remercier les maîtres qui voient champion. Donc on a besoin d'idéologie, on va dire qu'on va parler, on va m'arrêter. Et là on a eu une initiative. Après on a 5h45. Pour respect mon gars dans la plateau. Il y a des fans. Il y a Babla qui t'a vu là. Dans la 5h45 on a pas de problème. Il y a des Cambodgiens qui ont besoin là tu m'as la tina makuta on a dit que ça pour la on a la tina makuta na 6h na plate na pique nous ça la biso tout combat j'ai dit maman mongo douter les a dit Cambodge tout ça la physique ça la voilà tout le monde va te bérer basali va bien mon pao basali non tout le monde va te bérer basali va bien et ça la dit bien basali est-ce que champion on a quand ça mon pao héritier Watana basali et puis Ibrator Sali bien affilié à Sali JDT monopole à Sali donc baza bata féliciter Sarbati nzabo bandi à Sali et puis sous Bill Clinton monseigneur d'Angwe à Sali ya Bill tout le monde image fali parce que non ba image Sali ba image ya tout le monde à Sali donc féliciter non bango po bazangi ba monti ba parler ba karma ba danger mais ba leli kaka idée wana et ça juste pour la moussa amitié amour fraternité et puis les hommes ba soubati ba konti ba vandi ba tidiamo ba nous ala chaque année il va nous aller ba comédien ba musicien Baptiste basangani pour les lobes makambo coach est-ce que baby c'est la relation que na bande kono ba musicien là la relation na monde on te bela ba yo tant que mettre à profit hein na uta quartier la terre je fais 7 ans je sais pas c'est pour le moment na za sur la quartier la olonga na yo pour le moment na za sur la quartier la terre na ndenge ya malamu na ndenge bien comprendre ici donc on a pire bien na mon père spirituel voilà donc si on a ça na moi ba formation mon ça là pour bientôt fona ba na musala mo quelque part ah voilà félicitations hein tout le monde a ndenge ba te sera témoignage mutu soko koti na monde ndule vino baby libela ya libela mais en tout cas félicitations champion Kiwaka na moni makambo nyonso changer c'est que nous avons vraiment pas déjà pas comme les autres bandaka nous allons mettre mon groupe et bosser na pardon mettre dans respect mettre là ta mettre na carte mettre na tout le respect on va laisser la gueule OK merci beaucoup maître alors Yambato likanisa mo pe kitoko wapi mais avant pe o banda ko kontango to moni bandina na entraînement nanu et pour que on a nous autres pour bandi pompage donc avant la banda kutu donc na benga kino batu nanga ba Chelsea sandala na Suisse ba patience kana Londres ba biya ya yo tozaka tukai na yo voilà tali batu tout ba banda masolo ko sekisa donc ngama practical OK donc ngama na ola kisa histoire ça kaka petit boye bo nazana bino danger de bo ba ko ba petit muso yebe na boti yo fide na o ba zaka wani ni na nenga esprit na saka mo pe ka respect wana kuna to sa ba leke za réciproque yamba lo nengo solo bela baleki to moni baleki musupe bazara na préféré baya bamona peno za baleki na lianza boya pede na dabe wana bomona pede lelo to latisie bilamba bana mibali po après concours a robeta mafimbu po musala na olata maputa to boyi amwe pa na dalelo na dalelo boy lianza sopote imezali to za na yambalio awa en tout cas lelo sali na plaisir komona bino boye to bula neti après ba confinement to komona na toujours nini mais nzamba pesi pena occasion lelo to kutani grâce ya champion Kiwaka ouais oh le bali ouais en tout cas on a comprendre champion Kiwaka bien on a pour ça avec cette sous biloko mo boye dans la confinement to vandi tourna ba parler 5 fois moi mo mouvé au ningana voilà et puis na bokasi ya son excellence Patrick Tshisekedi et puis na yomoko ya mboka ya wili mucheni bien robezate na reste ba ngana za moto azamba ngana kuma be tate mbisi ngana boma so mona zamba ngana ba ngelo côté bagite fona tasika malgré moi c'est ba convaincre ça là le moi je me sois ya na yoko nano segisa ya ate yana ngasika ngami konyoso yazo zakana yedi bino ba théâtre na bino do sala sika moi un mois quelques jours ici ya bango tikala net histoire net film ndenge la vie belle ici la raté ne ba pièce na bango ti lelo ici la succès mais oya bino ezala ka succès ka lelo u na éviter que bino ndazo fula bino to zo
ndenga mabete papa oto mona nde to bapeli ka mutu bapeli bazala mama mutu senga bapeli bazali bana babotani eti bazoe bapeli bazala est-ce que vous savez un conseil pas na bango oh ya papa beaucoup la kombe fabricato na ba na père na ngai na l'aise père doit aller presque non presque doit travailler ya presque chaque semaine presque doit aller si bon ba pièce ba papa ba grand frère basala si les lois à la reine mais abino mona lelo erenye nango mais motu kwa tala ngo après 3 jours et comme mwangai yebisanga ce que vous senga conseil te ba ya secret na bino za bino bon ngai vraiment ni naza boy na bino naza ntour na ba ya na ba grand ngapna ya za pemena sanga pisina nga football foke na mbo foke na mbo ndenge ba pe bazali ndenge pe ndosa ça na lelo ko so ya ya ko corriger ka ta police on a moins le bang et ça yamba ya corriger na sopana de ba caméra c'est normal au gros ça la tout na vie so père ce qui était fallait le gros ça le conseil à faire ça normal OK conseil fait ça ça mabete on a na moto zamba en tout cas na moto zamba na moto mai donc na zamba on dit que oyo bimeli ba to bouffe s'imposer pe mbala na terre ma mozabo moto fait ma bon OK mi pa ça na c'est pelo c'est pelo ça ya ça bimeni ya nga c'est gana koyemba ya so koyemba ya ningani mimi kuna yemba ya na nzwe mwasika yambanga ito yambana usimbalo simbili yanja usimbalo simbili zopode yana ngai mbalo sombo apota ninga ina bodanio simbiye bo simbingai usimbiye usilingai kanga yeto kanga nao kangi yeto kanga nio beta yeto beta nao beti yeto beta nio pinga yeto pinga nao ya et pas la monsieur la rabokila le premier fabricato donc moni babi bota maman ko ko banda na ba mon ko tali bato musu baza batabandundu men banda na tonalité yamba le fait pas si bino mi balé ba mongo oui mana mongo d'abord maman na fitiring ya défali ko kasano tali biloko ngo ko fait ça yo o chango na ben en tout cas voilà et ça la pour bien et ça la bien na lobby boy na remercier dans nous excellence Patrick Tshisekedi nabenga kaina ni mwana ya suka ya voilà moto oya pani na famille royale donc c'est vrai excellence Patrick Tshisekedi pour la possibilité ya wili no jeni mode ya mboka mondial pour ce même aux États-Unis ata ba changer ba président mais code wana changer wili merci vraiment puis na pesi bienvenue Kiwaka mbonte vraiment merci mami Kiwaka puis Iket Kiwaka et Niket Kiwaka côté na kata Panama malgré confinement mais na possibilité de konanga na tina chopo patina chopo donc on me patina chopo après ça mbongo na Lubumbashi nanga patina chopo ala kanga na zo ba plan mais ndinewele ka shute on me patina chopo ndela na radio de bala na za mutambongo poto mona na benga banini patina chopo na ebite en tout cas lokola moni lelo ya na possibilité o ya ngai o ya masolo Gabi Kiwaka na zala na poto wana ya champion ki oh mais oui azana mikili bongo c'est pas théâtre papa azana masolo mususu yo alors parce que la so featuring etange ba mongo mi ba na poto beta mo déjà yo beta wa doni azana ni dans inspiration mo mukega bongo c'est na ko tika ba yo so sa te yamba yamba le bige ba tu condamner nga fa ok si ba mo mukebo ba pesi bisoni yo pesi biso micro ba pesi bisoni ba ba sabi na ga visibilité papa on a besoin de compagnie c'est quoi là na bia bino boza ba mongo oli ke na data ye ye pepe na wala ki pede pena ba to ba koma pena mokili ye molu iba ngo siko ba koma mokili na seria Sodome Gomorrhe anani nani yo ye bingo dia nada ça va ça va très bien de ça les bien pena na moni ko sangani boye journal de loin lengi wana mwana mise ngolami abi mwana ya mise ngolami donc tout va bien la Moulan Zambé très bien en tout cas raconte ndenge bokutani initiative ya champion Kiwaka appui ya Willy Mousseni code ya mboka appui ya excellence Patrick Tshisekedi famille royale famille royale famille royale dala batu botika makelele on a ko yoka tele mini initiative
tu reçois un mois. Alors, on a d'abord belé, tu veux dire que l'idée idée bien vraiment. Il y a aussi Sabino Boye, au lieu de faire des AVCB, tu as vu sauter, mais on va prendre pas Johanna. Au revoir, on va dire des rapports. Oui, en fait, je dirais un grand merci sur l'initiateur. Marambo toujours ça. Mon équipe est allée voir ma partie, nous avons même prévenu que la vie finit ma partie. La partie pour la salle, pour tout le monde. Donc, on va mettre longuement donc costume. Costume, il y a des fatigues. Allez, bon, ça va payer. C'est mon don bien qui est national. Le monde qui va basket, on a besoin de la mine, il y a une mais on va y aller à côté. Comme tu as calme. On va le probable matin, le bien, c'est un direct à faire. Il y a partie de la bien allé, veste, on a besoin de rouper. Les avocats de l'eau sang et vos candidatures. On a un direct à caméra pour une bonne et bien facile. Ah, voilà, photo. Donc, on y aurait non, on a adopté $700. On a dit qu'il y a déjà peut-être parlé tout à l'heure. Quand on a tiré la bandale, a fait qu'à il pas récupéré. Ok, parti na chapo. Yaza ya parlé, yamba adopté à zone ya te yaza bien. Écoute, la caméra va $10,000 à Lumba. Ya solo ana. Yamba de solo. On a le but de mambo kakabela mambo na Lumba. $10,000. Yamba de minga. Abe minga e papa papa. La Niclette qui voit comme Bayebi, Adriche à motomètre, Bayebi Mantolo Bagé, Adriche à motomètre na Londres. Azala Kapala. On va pouvoir faire Adriche. Azala les dotés. Mais fala ko bandata avenga Dieu si vous sautez Adriche à motomètre azali moto ya idaka artiste. Il y a ça le artiste. Venga les grands moquets pour échanger. Asi babi ki wa kapai da ne ba artiste tende mon avenga Dieu. Champion qui voit, à la mettre, à mon ala. On a tiré ton latin, on va mettre la forme bataille. Yopena to ebi o. Ça veut dire que sous veste pour la mona teme escalata. Ala ta babu. Tout le monde a tenu à vous Faut manquer mon temps légal qui on a bon belle boy. On a fait. Il y a business té. En tout cas, félicitations. Yamba l'a témoigné à 10 000 samba. Et puis ça m'a. Mike le Kamba yo comprend qui c'est mal. Mike le Kamba sa première mouvement to l'année na ba image je comprends qui c'est mal. Dans les $500 ya si. Boni. Non, ça va, très bien. On est là, les lots, toujours à $500. Nous avons une médaille, parce que tous ont mérité. $500 ici, ça peut confirmer. 500. Bien que 500, 600, vous avez fait ça là, on aura le Tshisekedi. Alors, quel bien, à la limite d'abord, on a 5 ans. Merci. Merci. Na bateau et bassin de façon assez. Na moment, il y a beaucoup de confinement. Tout le de façon assez qui va sur la question. Moyen à ici, comme ça. Et ça là qui le grands mécènes, les grands mécènes, l'honorable Willy Mouchel Ninga. Initiative et un champion qui va. Pour y initiateur, il y a un champion qui va. Et après, c'est un champion salicop. L'artiste va lire en bon. Champion salicop. Ah, il y avait des champion, il y a boxe. Donc, il y a ma coffee. Donc, Yurika Lengande va Hollande. Yurika Lengande va Hollande. C'est Dakao. C'est le champion qui voit à Anakin. À Salicop. Artiste belé à ma conga avec belé à ma coffre. Bilanga ma coffre. Té belé. Bilanga ba ko kate si. Faut que la né wana mais yé belé. Belé.
asali kope atie baartiste epuis lelo tozolia baza ebele te tusolo asali kope josé de londres asali bato mosusu mpe mbongo elanda bango ntina poto mais oui excellence Patrick Tshisekedi baumela en tout cas moneti excellence Patrick Tshisekedi bato akoko fale nzambe asala bango mibale abota bango pasta soki initiative aboye euti epai ya portugal mosusu ebimi epai lipasa na eseke tolie defo en tout cas esala biso bien alingi na baccélé au moins très important bato faut retenir que compétition ou bien plateforme au Basali et ça quand on a un moment où on chaque année la complicité à l'organisation Mobimba il y a un champion Kiwaka il y a un honorable Patrick Tshisekedi en même temps le véritable en tout cas c'est la l'organisation du gouvernement ceux qui vont grand journaliste ça là bien très bien veste oyo mikili ekota ceinture te veste ekota ceinture te ekota systeme ya pompage ndenge obiki na ndima ete kozonga eke na ndima ete kozonga na basuyo batyazala akimi bayambalo bakendaki kala akima te bayambalo bapesa exemple danger merci yambalo yokena corriger yokena na poto te navoyagaka tobenaki na matadi kasumbalesa wende nakokomplike oke kikwiti sekisa biso ata mwa moke boseka boseka na makemba ye basekaka voilà amanda aussi ça que dans salon mode rapidement la mamie Kiwaka na Jésus Noël sans oublier la bienvenue Kiwaka puis la remercier Toto Monama et puis camarade naïe Elfi Mbanga. Donc merci na émission on débat on kabina ningi makambo ezalaka vraiment danger père basse balobi pompage maître Kiwaka oza danger tobona yo danger OK nous allons fier champion de la média c'est Mike en tout cas esali bien esalinga bien sikoyo depuis namona baimage ya bapompage sikoyo eyokoya pa moto apresse nanga nde nakoyeba soki bolingi nabeti bapompage yango concours esesili komposenga bono te concours esesili mpona yo abeta yango ya ofele nikleti Kiwaka leki ya champion Kiwaka bana poto ya monene ya champion Kiwaka Taylor Lubanda et puis Michel Lèvre le grand saoudien tête naïma beaucoup banque Adrisha motomètre balobi Gloria Kasongo bato tout bolinga nada na luba mingi te moi soso ba mingi aujourd'hui me bota réserver au comme on a mukioga na zando et pour maman voilà les clients to c'est fait vraiment le c'est la remise c'est la remise ça m'a acheté une piano voilà on a kindege to yango na loba moko mibale na remercier bato basoutenir biso nakopesa leloko epai ya secrétaire ya monsieur Patrick Tshisekedi chief Bruno représentant na ye peut-être akozanga eloko moko loba par rapport ya cérémonie nini toki merci beaucoup toza vraiment très content monsieur Patrick aza na esengo ebele ndenge bosoutenir événement oyo ebino nyonso boye boparticiper donc place aza makara na déplacement premièrement aza awa to remercier organisateur maître Kiwaka monsieur Patrick alobi na bino d'ici là baaction ezobanda
na compte ya fondation Patrick Tshisekedi faut akita la bateau bakufeli mpona épidémie oyo ekotelaki biso na mboka faut asala descente na bafamille na bango faut akabola bakache ne na 24 communes na ville ya Kinshasa akokende vraiment na bafamille wana akompatir na bango. PDD atindi sous message mosusu ya koféliciter gagnant na biso oyo abimi premier monsieur de Londres a félicité na baenioso oyo baganye oyo babimi bavictorie lelo to remercier bango to encourager bango to suki awa te na bango mpe baganye te boko continuer susu bozana biso elongo. Fondation Patrick Tshisekedi a besoin na bino nyonso to na besoin tozala bomoko mpona kosoutenir président de la république akeli liboso parce que mboka oyo bazala na bomoko mboka wana bakendaka liboso tosangana na fondation Patrick Tshisekedi. Mais c'est Patrick Tshisekedi en tout cas lobi akosuka wana mpe baaction eza ebele donc d'ici là tokobenga bino bokozala na biso mpo tomene baaction mpona kosoutenir peuple congolais et tobundisa épidémie oyo ebima hors Congo faut ekende mosika parce que biso toza bana nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup alobaka vraiment mingi te mpona kopesa na ngai parole na remercier liboso nzambe oyo akili kolona se po asalaki manifestation oyo ebanda malamu mpe esuka. Mieux vaut la fait d'une chose que son commencement nakomisi nzambe et puis esalinga vraiment émotion ya komonaka bajournaliste nyonso ya mboka bacomédien nyonso ya mboka bamusicien nyonso ya mboka oyo tuna soleil na bango moto aboyaki nga azalaki te ezalaki ya ofele ezalaki na cadre moko boye ya métier na cadre moko ya confinement mpona kolakisa bandeko te so ovai na ndako il faut travaillaka tomonaka bamboka libanda tovoyageaka la plupart bato nyonso bakendaka sale ya gym mais biso awa omona moto moko asalaka entraînement te nayebi te mais nzambe akotya loboko mboka na biso ekodeveloppe biso nyonso tozalaka moyen wana ya kofuta défis quelque chose mpona asala gym et puis bandeko nyonso na remercier oyo batindaki bavideo oyo basalaki ofile après ekoma réalité donc d'autres comme réalité na remercier excellence monsieur Patrick Tshisekedi na remercier Yaweli Mosheni Kodamboka na remercier batu nyonso ba participer na compétition oyo nzambe nanga avaxela bango ya mingi ngai champion kiwaka pas comme les autres les jeunes maîtres Liga. Merci. Ngamu taliboso na féliciter na compte fondation oza mobile de courage fondation eza derrière yo et soutenir yo liboso. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, on félicite Nzambe Nanga, donc parce que Nzambe Nda Batelaka, Bateli Bissonion, surtout les compétiteurs pour participer à la challenge. Merci, mais nous sommes à excellence, monsieur Patrick Tshisekedi. Merci mingi na Yaweli Mosheni Kodamboka, et puis nazopesa susu ba remerciement na champion Kiwaka Force parce que l'initiative ils ont na pas de quoi de ça non mais ils ont na cadre de confinement mais il y a coach à cop de toujours ba confinement et puis c'est moi le chocho donc ndenge za la kaka et puis nazo pesa vraiment ba flair rebelle na champion na biso ya challenge donc masa na ngai sidabile José de London parce que à la kisi pena ki aza mobile pour moni biso nyoso to wana to aki na besoin pena to benda 1000 balles wana mais ye abende amour aza pena mobile ya solo parce que aki na dikamu na mibali pe ya solo donc nazo remercier ba challenger nyoso tout oyo ba participer na likambango na ba o bazu ba médaille na champion na biso coupe na ba o bazu ba médaille na ouais na nada donc na yambalio donc na yanza la réussite force donc vraiment félicitations à toi donc final là je vous sanga malobako donc na remercier tout le monde vraiment na osenga kaka na ba initiateur il y a projet donc ils ont la sous-caté ils ont vraiment ils continuent parce qu'ils ont ça la moi bien na remercier POP Makizembe merci donc na remercier Pengamoko donc na volonté de Zakino c'est avec 60 na petit sous 70 donc nous surtout les singa gaiza makambo c'est bon vraiment mingi au lobezate na moni na suki wana donc yamba le songa clôturer biso
merci Makizembe. Les qui n'ont pas petit frère. Yamba de Azou, n'a le chèque humain. Azou, parce que par le bizarre à la Kondima. Quand on va Bengio, il va dire qu'il y a volonté, volonté. À 5h45, balodique, ça la publicité, à Boye, ça la Yabanaba, c'est ça la Boye, à Mamande. Alors, on a Kamata qui n'a pas mangé dans la Mouki, Madame la Moussima, la Nati, et ça la Longana Zalaoyo. Merci vraiment. Je remercie vraiment son excellence Patrick Tshisekedi, famille royale. Merci Kotika Bisoté, na maman surtout Zassi Manayo, Kotika Yote. Je remercie Yawili Moucheni Code mondial. Code mondial, il y a un beau cas société mondial. Parce qu'il y a des États-Unis, les Béninga Mundo, donc je remercie ma compétiteur Nyoso. Je remercie Maître Kiwaka, force, champion, na idéologie, zaki ya maman bongo te. C'est le débat qui est dans le confinement. On les ouvre dans la nayo, tout ça la cannabis, tout ça la cannabis. Donc on a sali publicité, on a pas na on a besoin ya poto ba oh yambalo. On sala ba pe ba nga on sala la ngate. Nga na sala kité. Ba remercier nga ba pesa nga boyepo na sala ki muna kondima. Na sali publicité ya ba actrice na biso, ya bana basi na sali ba bana mibali. Surtout, il y a Willy, n'a pas dit que c'est excellent. Bah, t'as dit babité, il y a un Azagaya. Alors, tu remercies, la moins l'homme, donc ça lui va bien. Il faut comme un symbole, Zambé, Apamboula, Bangomi Balé, Apamboula, Makizembe. Merci beaucoup. N'a pas si balé qui n'a pas nada, la merveille, et sauver phénomène, n'a pas si battu surtout, et puis, n'a pas si Bassi n'a pas si Swanda Koké, Bazana Mbongo. Tout le monde, danger. Merci. Nada au Barcelone. Oui, Babaksa, on sait jamais, n'engena le bakake. Oui, Massano, Massano Bandé et Massano, mais comme il paye. Danger. Oui, Bando Botamola Tatakou, Atanimité, Médaïté. Mais on a simple pompage. Na sa pompage, on a aucun ventre pas 6 jours. Or, ils arrêtent à $500. N'a évité, ne pas le baquer, Moutasale Bolam, Fosong Sabolam, Yawili Nazang et le corps, son honorable Patrick Tshisekedi. Donc, déjà, pour nous, la CPLI, c'est biblique qu'on donne ce qu'on a. La Bible a un verset derrière. Quiconque n'y a amené le quoi quiconque a côté la Bible. Maloba, Makien va et 500. Merci. Attends pour les bandits à Rani. Danger, merci beaucoup.